Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolemba te kotika. Nana efie motema malamu e. Bosabone trop. Nicole Dimbo, BSB Sound, Tendai, Eric Mandala. Chaud, c'est chaud. Et si Tobaya Binonet congolais, Abaya Ibenge na léopard. Nous la bousso babaya ya boko la bobi misabi soba salopa. Toyoki a trop boyembelo coton, moi j'appelle ça de la folie musicale. Boyembelo coton a ramené de massassi lyrical. Ceux qui s'imbitent changer boulot. Chiki potanga vient que mon égo. Si t'as besoin de Chikon Fongola, ta Wenza Mitra, elle était comme un boulon. Il s'afflaimait là. Tous les faux rappeurs Mbote partout bozolanda biso na chaîne na bino obolinga kamingi planète nana effié. Chers internautes, nazo pesa bino merci vraiment. Nebo bandaki na biso na 2020 le lot en 2021 bozo compter toujours pour s'abonner et puis pour soutenir biso na planète nana effié. Et je dis un grand merci à ma patronne maman nana effié, maman sociale. En tout cas na c'est comme moi mukiete, na c'est parce que naza na esengo concours bino moko boyebaki na pesa ba fan nga merci pour ce qui est beau soutenir nga bolaksinga vraiment amour. Donc, on a bino kino liwa et vous continuez toujours que s'abonner à la planète Nana Effié. Abonnez-vous, abonnez-vous. Chers internautes, comme d'habitude, n'a pas n'a manqué bino vraiment makasi histoire vraie avec Bekil Choco. Les attendants déjà Bekil la fin de Moutunion soiseau comprendre que Bekil Choco est là. Ngonga ekoki bokota donc histoire le est tellement kitoko tout là non vraiment na bokebi c'est plus naza parfaite soki bomoni des photos nazolo ba mabebo compter toujours kokomela kanga pour que natanga kanga pour bino de bozana pour nanga pourquoi pas na yo kabino et chers internautes histoire vraie na biso alelo ezaki na moi simoko comme on a ezaki Rachel na Aminaye Rebecca voilà Rachel azaki ba artiste et comédien et ça mi ana Kinshasa tokotanga ba komboka ya bango tokotanga mais ya mobali nde tokotanga ngote pour na mesure de sécurité plutôt pardon voilà Rachel azalaki mwasi ya président ya groupe moko otoki kotanga kombote azalaki mwasi na ye ya président ya théâtre voilà Rebecca c'est une fille ayaki na ye juste kokota na groupe wana à côté à somi fiche d'adhésion à bango Rebecca asani à côté na groupe donc Rebecca à côté na groupe or Rachel wana azaki na misala mabe dans amoni Rebecca azaki une fille azaki une étoile tellement trop président wana amoni Rachel pe amoni Rebecca wana mais non Rachel na président baza mwasi na mobali Rachel azan muto bakiste mais azande ndoki bino mon boyebi ba président ya groupe baza rappel déjà na makambu na bango donc tellement kamona ki fille aza déjà muto makambu wana ya butu yepe mobali aza muto bakisi allez ba komi sikoyo ko sangana donc na fille wana na groupe wana soko koti ozala nani soki la fille alingi yo te o mato kitokolongwa en tout cas abane ko déstabiliser Rachel wana ne ko déstabiliser groupe na niveau moins 0 maintenant Rebecca tanga yo kota na groupe Rachel a comme s'approcher na Rebecca parce qu'elle a déjà une étoile donc elle a cop na yena président wana ya groupe théâtral allez à approcher Rebecca a comme que ça bien au moins na so to ba répétition a comme que ça Rebecca très bien ti mu comme sousou Rachel wana tuni Rebecca oh fanda wapi Rebecca répondre à l'obino na vanda ka epa ya camarade ngamo pourquoi sa famille tabino je ma famille mais na lingaka ba vie ate que continue dans ko retard ozonga retard j'aime pas yango moni na vanda kana pas ba camarade ko gangela wana nga esimba ngate Rachel lobi ah bon ngai na bo na futela na bon marché na vanda ngamo ko aussi vraiment ko sepela okoma mina nga to vanda na yo penda ko moko parce que nazaranga moko Rebecca tellement ça qui était à faiblesse qu'on n'a pas passé un enfant ma compagnie bandé ko simba bien te ay ko accepter maintenant même jour on a ayakate le lendemain Rebecca qui te Rachel ay ko ta la Rebecca et puis sinon ayakoti kanga na Willery na kende osola na garçon mon boye na mona ekala ba kepe na Willery wana ba fandi Rachel pas comme que ce garçon a raison à tout ni à lobby oh nos camarades nangabi oh ah bon nga depuis na yeba on a vu na tikala on a camarade qui toko boita abi non c'est mon ami abi en tout cas elle est très belle limbi sangaya parce que aza ex ya nani ya Rachel abi soki na yeba ka camarade no liboso na linga ine na bala mais nga na to lingana te
Abi ah bon bah c'est quoi qu'ils a qui ambiance la fille pas c'est kaka et puis ailleurs les gars à question avec aussi la fille numéro abi si moi c'est ex na wana Rachel abi est-ce que copie sanga numéro Rebecca permettre ngana zwa achabi non pas de problème ça dérange pas c'est ma copine d'ailleurs coup comme enfant na enda comme kozwa numéro na ayo kozwa numéro allez ba continue na groupe de bazongi la fille akangi pe biloko ayepa ya Rachel ba komi ko fanda ba kenda pe répétition et tout ba ko pesa la fille principale la fille tango sali film on a elekaki na poto na site mon pe ya makasi film cartonné film on a elekaki bien et puis a komi ko zaper ba relation tellement que ils ont ambition déjà le roman déjà préparé très bien. Kaka mo oh garçon a bimisa qui déjà par Rachel que Camarano Rebecca oh en tout cas elle est tellement belle ndenge ka expliquer qui est Rachel est dérangée qui est aya solina mobile na lobino tant siko e koki ex nanga wana aluli Rebecca alors ngongo ce que to manipuler pour que to récupérer parce que bazaki na besoin de sacrifice pour que groupe et mata bah comme ils ont envoûté les gars à question a commis ce qu'on y a quand ndaku il rachète tout le temps et pourtant qu'il y a Rebecca te ayaka on ata Rachel azata zo solisa Rebecca atiki mbongo akoliaka bongo zo kazaki na ngona sia ba envoûtement mais réellement comme ça nani mobali pe alinga ki na Rebecca et koko mala baton moko be mukomi sous la fille dès qu'avant na témoin za misa mabe mibali oyo bazana poto balinga ka ba fille à théâtre en tout cas vraiment ils mawa la fille ce qui mobali wa uti théâtre ndeka ba uta poto na mino boye ce qui la fille a Monica que mobile et poto sur la téléphone a commis la fille a ça la kisi ba cérémonie au moins la question bobimina e mbongo yaki na ba projet peut-être so matasa ka simana yo la fille a séduire yo mbongo wana a memela kango mobile na e ba kusala ka ba film na bango ba kotana ba sino ba site e bani pour que ba zo ka mbongo maintenant et quand arrivé un jour Rebecca comprenait bazaki na les gars à question quand ninga yaka ayeko sutuka tant ayeko kende est-ce qu'on rend compte que Aza plutôt abimina mobile mais je me rappelle que Nazaki na ami habito mais comment est-ce non reconnaître le côté puis comme na niveau na mona super mia mobile na senanga moi pas bête la mutezate parce que na famille déjà kuna okepa na no mona mo teti allez atiki na epe eleki or que la fille azalaka na akota ngabima ibongo azaka na date mabe ayeko koma na zero maintenant Rachel a créé que là n'est pas président. Rebecca Atikali Yemoko Nandaku. Les gars à question à Bengi. Ah boni, moi des jours on a mon hôtel, tu vas bien, je vais bien. À Tounia Lobby, comment nous avons oh non, Abima qui est Abima qui déjà agenda pas président. Ah bon? Ok. Au cours sangati Abimi vraiment. Abi non, Abimi. Bima non libanda portail. Les gars Abimi. Tant Abimi on a ammonié. Allez. Abio to va na terrasse to solo ba e ko fanda atuni à lobby Rachel et Rebecca plutôt Rebecca explique-moi un peu Yona Rachel Bozandeni abi non c'est mon ami c'est vrai et puis Yona ye ozara lesbienne abi non depuis na botama na sano vionate abi en tout cas vraiment et les kelanga makasi ya zonge pas abino abi on a zonge pas biso pourquoi ngai pas na biso na zonga te parce que na ngavi à contrôler abi ya zonga place oza eza bien te pona yo abi en tout cas o bangisanga ni na ngwezo leka abi si ya lobi ndenge no yebisa oboy tu vois la fille ngai na zaka ex nae na le banda au foot elendaku na sala ba marombe belé ya ko tomber une fois grande sœur nae aye ko ya ko lukanga aya bondanga bia olina linga ko mingi na sepela na yo mais conseil na pesa o tikande kunanga aza bien te tikande kuna tika ende na biso tikande kunanga en tia to lo bakane bongo mama pe ya garçon l'église bakenda kuna ba message komi ko bima. Tant que les garçons à comprendre que la fille a un esprit à ma bête,
avant de s'éloigner parce que la fille elle est tellement très colérique avec tombe créa kutu bitumba jour en gros que ça que se séparer à moi garçon ti bazaka na la fille azar bon sanzana ya poto akenda rapé na ambassade mikanda c'est ça là jour au basona ka bete garçon na gazon le bibeta gazon so voyager bandima on a garçon so expliquer Rebecca bina kenda na ambassade ya France ndinga expliquer kinga akenda ambassade ya France baki oluka ba dossier na yeboye ba dossier zate nion se bungi les gars à question à zongi à se déranger trop bas souci non du voyage et kokota est tellement trop abeli a commis na point kutu ya ko kotanga kombo la fille atanga ka Rachel maman robi Rachel nan moi si obalate nga maman na onaza na yebi ko tikala ko bala moi cité oki jamais kotanga kombo ya moi si moko parce que zobela moi si oh bazo pekiso na ya bien te maman yo ko benga basala nzamba ina hôpital wana prière et message ko kita pasteur atuni bi qui Rachel nde nani maman lobino exinaye albi la fille wana zapi abino bazara souté alboza numéro nae bobengaye donc nion son ti batonyo so bafandaka na garçon wana azu kaleso ya garçon wana kata kango kata ba kaleso kota ba peni peut-être yo zara na muto so bungisa ba sous-vêtements na ona nda kolekisa ngo inaperçu oyebe sike kenda te akati yango akanga ngo basali ba cérémonie akena ko tika ngo na kati ya nda ko sika garçon na fandaka tant la fille a comme bengue babisi mambonte parce que aza gravement malade ya rapide il peut tellement que aki un peu dans souci mobali aller azu moto aye na hôpital tant comme akuta na basala nzambe ngamba bi mama yaka soko lingo kufa lelo te comme kobima te yo moko banda ko expliquer makambo sala garçon o abandi koloba eloko na ezape ona chango na kata ndaku na ye parce que ba ke ba rekiptala kitenja rouge bakanga ba sous-vêtements na kati en tout cas akangi garçon na kisi nde ce que garçon lobi soki omonique na zongi awa ti obona ko kutaki ngana eto solola ezaki deuxième jour ya ngai pona mona ye mais ça c'est comment il comme l'église pour que na voyager il faut na zongela ye na zonga ko solisa ye pour que to zonga na so to zonga bon terme dossier na ngai komona na mukolo na solisa ki ye tongo na ngo ba benga nga na ambassade de France ke ba dossier na ngai ezali na ya na continuer donc nde loko ça ki nazala approcher na fiwana en tout cas ya oza mwasi kitoko makasi zonga epa na bino donc amekaki koyebisa la fille bongo la fille est kozonga tant bakabwani en tout cas confusion côté na mutu ya Rebecca comme ko raisonner tellement trop comme si ko raisonner que peut fona lala na mona yebo comme si ko bita solo ndenga na ko mona ba mise en scène na kata ndako wana po abandaki un peu ko bomba tant ba ko kende Rebecca outi pas mobile na yebutu wana tomboka ye moko sambatinda ye Rachel Rebecca tunie mais osilika nini problème nini otikinga beto kute oyo omna relation nga nde nini okobeta nga mosinzo ebona baza mobali nanga so epona na ko saloma baby ngala tika bana mobali note ayaka tozala nga na yo tosola kapé bien des fois pe na absence na yo ayaka est-ce que ça c'est bon ata za sokaza ex non na ko bima na yete na yebe loko wana te obima na ye okusente nini abinga na kushana ye en tout cas le qu'on a habité tellement qu'avant que pas bateau ça peut faire tellement na ba problème ça qui vraiment choqué partout avant d'araba ba benga na kaye ne parce que conscience na ye kozonga bi réellement cette fille elle est sorcière parce que ngai moko na santa ki je loko na monango nande tout ça la rapport na tikala ko yebate na suti que déjà azonga ki na ko reconnaître que nazala ki na kati ndako mais comment yebi yango or nyon so ba solo laka la fille ayokango jour où Kolanda la fille a bengi garçon ana aibisi alobi yebisa ngai ngai nde nazo reconnaître vraiment bien mais je suis censé que ngana yo aussi to monde jour ya suka ona suka kina yo to oyaki kotala ngana zaki ngamoko na se retrouva kina ba super ya mobile na mbeto dis-moi o droga kinga toni abi na biso vérité na linga ko makasi na mona eloko ekosala ko bangisa ngate pona na mbongo na mona eloko ekobangisa ngate pour que na loba vérité pona parce que je t'aime abi réellement singapé dans la zone ndako na se rendre compte que na kushaki na yo qu'est-ce qui ne va pas alors moi je t'aime
la fille avant atuna garçon bongo akenda ko ça examen janzo kabakanga qui est aza déjà na zemi elle ko expliquer garçon et puis sinde na bo chango c'est alors qu'est-ce que je veux faire oza mobali ya camarade nango lingi ba finga nga na vanda ke pana benga nga aider nga na longola zemi oh pardon na bondelo na za besoin ko memana ba complication tena longola ka zemi garçon na boya le bi n'est possible never je t'aime et puis moi nana za moi na ngai le ko y a des occasions to y ban te c'est que za bangi to za ensemble en tout cas la fille tant garçon le bi bongo et c'est dans prêt à kobala yo et c'est ngani la kisanga famille la fille azaki un peu soulagée bon ouais ko ya nango parce que tu as comme na zemi so ko interpréter so benga ninga papa moi nanga pe ozela ka place à kofana nzoka tie comme na zemi makambo indi kuna président na mubali na mwasi na ye mwasi atombo kitanga makambo zemi abi abo do mubali nga nazalaka na ye mubali nanga libanda na ye na fille ona ndako nanga botola nga mubali total la fille aiko benga comme ça bengi garçon na aye ba fandi a bengi pe la fille à question ba fandi abandi ko expliquer bango ici on a le bien monde bino ba boza boy na yebi nyoso o bosalaka initina ke ne gauche droite mais bino mi balé na bisa bino kende ba boko s'en sortir te yo ndimi o kisanga so ninga na memi na ndaku nanga o ko kumba zemi ya mubali na ngai yango na benga ki kayo pona iso ke makambo sa na yebi à suivre la fille garçon qui est un garçon qui la fille camarade na wana racha ko benga na camarade na ina sima abandi ko boire kele bilamba boire kele bilamba pour la fille qui est tellement timide à boire kele bilamba to quartier ba ki ko zoye wana azape kana zemi émotion il est tellement garçon pesika kenda ki kuna ba dossier c'est zonga kinango garçon tia zoya ka ipi déjà que natika na 2 semaines à voyager tant na koma kuna na bandoti na zo soin ya mwana batu nende pe to kuta na famille na bango garçon ka ndinga kenda ayeko kende fille pas vendre qui pas bateau bayamba qui est ayeko benga pe mobile est sur place ba komi ba sololi abina on lukelo place on va en attendant dans un hôtel oyo au fanda on peut s'engager juste une semaine lukelo place il y a au fanda ba fanda qui peut garçon accueilli après une semaine ya ko zonga na ndako la fille azoki ya sika o babengana ki o ndako Rebecca zalaki na kati Rebecca komika ko yoka libu mupasi basimba ezong saboel ba ko benga mobile ba mema moi sabat na hôpital ba ko mema mobile moi sabat na hôpital ba docteur batali ba mona rien donc eloko ezate ba ko recommander bango ba kota radio na radio kuna résultat ezo maté ba mona ka flou la fille a sali 3 jours dans l'hôpital allez la cas douleur ba pesa ki sur mabe ba pesa ki sur mabe allez a komi ko le la ba bengela ya na bango ba bengele grande sœur na ya pesa ki numéro ay ko na hôpital nini ya nyo so eza faute na bino parce que bino ne mutu botika ngana telengana naza mwana zanga kama bete boyena ba bandi ko expliquer boyena ko le la fille alela leli et puis e ko koma à 3e jour wana tango eko koka la fille a ganga ki makasi tango gangi makasi ba docteur ba yeba ya boui makila ya kopola bomoni ne bakata ka kingo ya nyama ce qui makila on est fandi sali 2 jours makila ya kopola zo bima lokola na ko to ba buli ya nini la fille azo ganga nzambo tikinga pona nini Rachel na sali oni nazo kufa fille alela leli la fille aeko kufa le garçon a questionné et suis tellement zaki makasi pour la fille n'a de utiliser depuis avant mais à koka qui est kate fille wana aeko kufa donc la fille Rachel na président va sacrifier vie à moi na wana pona ba groupe na bango ya théâtre donc cher internaute histoire à lelo vraiment eza yango wana en tout cas binos bolandinga vous tirez les sons pour na makambo qui amitié to boité mais ça ba makambo faut que ça la attention parce que diable a circulé vraiment tala ndenga zu place na mukili to reconnaître que nzamba zali en tout cas ba via bilanda landa eza bien té tala camarade nino ko tambola na ye surtout si on a même si on a la camarade ma belle laisse-moi te dire que eloko esa maté parce que fille a azaki na posa ya mukili a boy famille
tant bazo sabiso to tanga to landa ba ba parents bazo sabiso tozo linga koyoka te au moins ba conséquences yango dia bazo conduire yo ti okwe na maboko ya camarade ya mabepe ake ko sacrifier yo en tout cas oyo atikali nanga mwasi nde nazo ba jeune fille nga pena zo leçon yo pozo nanga pozo leçon et puis mibali oyo ya poto basi mingi bazo utiliser bino ya bakisi oyaki na mbongo no somba ciment o aider famille na yo bosani famille likola mwasi biso yengo zanga suka o zana na kati ndako azaka mwasi o bomona na TV za mise en scène poso sali yango na ndako no ba tie caméra na to tala na TV zaka eloko moko alors to kanga mana nzambe histoire avona biso yango wana to kanga mana nzambe en tout cas nzambe apambola bino vraiment merci pour na tozala kana pour na rolanda histoire na ya Beki Sokol en tout cas merci na maman Nana et fille tozo continuer toujours balobi makambu ya sika cameraman ya sika cordon ya sika donc nyoso ya sika ha planète Nana et fille balobi non tanga komote hein bililio bozo zalo donc mobile moi bogara na sima mutu de moi voilà mutu de moi et je salue mon cordon la Pulga et notre chef super mec Kalombo en tout cas merci vraiment l'équipe technique et on se voit à bientôt merci. Nana et fille asungaka bademini Nana et fille sungaka kolimba tekotika Nana et fille motema malamu bossa bonnet trop Nicole Dimbo BSB Sound Tendai Eric Mandala Chaud c'est chaud Et si Tobaya binoneti congolais abaya ibenge na léopard Ndula buso babaya ya bokola bobi misa biso basalopa Toyoki ya trop boyembelo kotin moi j'appelle ça de la folie musicale boyembelo koton a ramené de massassi lyrical Ceux qui s'imbitent changer boulot Chiki potanga vient que mon égo Si t'as besoin de chicon fongola ta wenza mitraille Elle était comme un boulon Il s'afflemait là Tous les faux rappeurs